Masini rekodi. Welcome. Yoga dance. Oh, Coco Akala. Jobo. Je te suivrai tous les jours jusqu'à mon dernier souffle. Tango mikaka tango itungisaka lilobana yo ezongisaka kimyana motema yawe loba mana yoka otia kimya na motema nanga soki yote mosusu azongisaka elikya na motema Oh. Le projet des bonheurs n'est organisé. Pourquoi n'a-t-il mosika ya motema na yo? Au cœur en prière, c'est que je veux vomir. Mbote balandi MDG TV mafuta sikizani ngabino la grande dame mais bande ko babolingo kana ka d'actualité to lisusu le nzamba mona papa mbolela je vous crois bien important grâce à Dieu. Parce que prière, la chose à la rabat. La ligne sur MDG TV, base à en forme, base à en bon état, base à en bonne santé. Ndamba bate la bango. Bandeko. Le solo ale les années. Madjabou Rafik et Outek aussi la toyebi. Enjoy. Comment on est comment on est en enjoy elle, voilà. Enjoy elle. Mbuluku. Mutazaki gagnant. Bon, personnellement, dans l'année publication de Menaebi, banan bakena na finale. Moi, na anazala onde ma amulé te batata mi bimbawana. Wala ta ba bretel. Et Petio a animarapé bien wana. Na lana ipe prestation na e. Kaka ndenge nazali. Ouais, manjo ma foma kalambay. Enjoy na anglais normalement. Enjoy. Mbuluku. Aembaki njembo ya papa na biso Lord Lombo yawe lomba ngana yoka njembo mo kitoko balobi ko gagner na ye ezali injustice ya aembaki bien te, c'était pas lui qui devait gagner. En tout cas ça suscité polémique. Bandeko ngana ko sala analyse par rapport à vie na ngai opinion na ngai par rapport à onga na landaki na monaki et batu baké plus loin biloko batu balobi nde et déranger eza moko biloko etindinga na ya ko sala émission oyo bandeko bon tokomeka ko sala moins effort to tshela bino peut-être ba élément ya bandeko nyonso wana ata ndambo bomona nde bayembaki et soki possibilité kozala moi nabiso oyo enjoyel c'est vrai toi ba tout na ba préférence c'est vrai ça normal muton sote na préférence ngolo na linga ranga pas la même ma préférence c'est ça songolo to bi bilo wana ezala ranango mais en tout cas à mon avis à mon humble avis ces garçons personnellement dès les premiers jours on a yokai na personnellement en tout cas na koya sous les charmes. Et c'est un enfant qui chante avec son âme. C'est un garçon oyo à chaque fois prestaka bandeko bolanda ki Madjabou Rafiki ata nyonso te. Botala la prestation ya mwana o enjoyel.
botala ba juge particulièrement bokepa Mike Kalambai. So besoin na demi-finale, besoin na finale. Botala passer Mike Kalambai, botala attitude. Donc en fait na oya suka oyo tango ayemba nga na otale tenga na otana ka Mike Kalambai. Na milobele mambo bele so na lobi yango awa bato yo baloba kenga na linga Mike te. Ba ya soko fi ngai. Na bana o milobela nga mo nga lobi. Frère Mike so Rolanda Moano donc akomaka donc c'est comme si mutumoko ma prestation Moano vraiment ebanda ko kanisi sa pasteur Mike Marambo belé nga mo na milobela wana nga na oloba frère Mike a okanisa tango azara mwana moke ba dimension nzamba banda ko memaye lelo oyo a regretté peut-être na regretté parce que batboyo interpréter on mabe ezape obo kanisa wana te eza obo kanisa te wana ngamo kati na loba mais parce que so botali attitude na ye par curiosité bozonga na prestation mwana oyo bon ça tombe bien torcher la vidéo na mobimba botala passer Mike par contre ba contestant mususu ils en ont normal tant que seka ou encore encourager mais est-ce qu'on peut chanter comme ça mais à moi non azar penzo on dirait azar sou wanate akoma busika c'est comme si ekanisi saki marabo belé que ces garçons à son âge moi aussi j'étais comme ça Dieu m'a mené dans ces dimensions ou encore wana ngai on dirait à kanisa ba interpellation moko boy de la part de Dieu parce que body language attitude so botalika modèle passer Mike akoma so mwana zoyemba et me marqué na évité son expliquer on dit wana nga personnellement na bano mi le vraiment bref pour dire que c'est un garçon autant ayembaka na pesibino matière bo bano finga encore bino bolinga ko finga bolanda ba youtubers na ba analyste malamu bo dinda na mabulu. Et en fait, j'allais juste te dire que à chaque fois, moi, Noyembaka, en tout cas, Orozala inaccessible était. Orozala, qu'est-ce que je raconte? Français, et Olobisabiso Makambo. Orozala insensible était, c'est ce que j'allais dire. Orozala insensible était, à moins que vous en ayez mon santé. C'est vraiment un enfant autant à prester, à jouer porter batuna bain, yamolimo. Tu sens peut-être que non, ça les commis transformé en lieu d'adoration. Vous sentez que beaucoup mis hors bino, nous autres soutien to ça là. Wana ngai, ça vie, ça opinion, bon mon on m'a bêté. Koyoka ke batu balobi mwano a mérité ko gagner te. En tout cas, ngai na okamwa. Et ya mabe koleka na likambo ezake. Bande ona ba congolais. Eza mo welo tinga na osa analyse boyebi. Na tcha trop na tcha na blo ma diable na chaîne na ngate ils ba bureau ils otala vraiment makasi mais personnellement na tcha na ngate une fois je crois na tcha pe kara morceau ya moi nango tellement na sepela na lingage mingi ya parmi ba bureau ils otala ma mingi na ba chaîne na bato belé ko etala ma penda na ndinga osaka te beta ba ka na ba chaîne na bato belé ka ba chaîne mon route pesa na peu visible te ba 100k na ba chaîne ba bureau ma tcha bo na banoloba lo na banoloba kimia bano bo comprendre ngai tellement ngoloba mingi na sisa likamute na kena mususu bo mesana kaka. Les amis, ces garçons, moi personnellement kolobake aembi mabe to a mérité victoire te en tout cas na mona ngo ke ya motema mabe voilà elo na banolobeza elo otininga na salle émission o ezali koyoka ba congolais ba koma tina niveau ya koloba ke baluba ba rechanger te baluba musana bango ka yango ba gagner c'est moi na bango et pourtant ce garçon n'est pas luba je ne crois pas déjà combo na mbuluko on est à combat ba Congo na bi école honnête mais je ne crois pas raza muluba mbuluko ya combat baluba te et koko matina niveau oyo mabe makasi bandiko pourquoi na loba likambo parce que actuellement bon constater tribalisme kaboli Congo makasi tribalisme kaboli Congo makasi surtout baluba ba mona pasi on dirait ba nyama ba tout
bakomi haï, bakomi méprisé, bakomi donc partout muluba roleka il faut ba fingaye, c'est pas bon les amis, to bima na biloko. Eko avancer mboka te. Eko avancer, eko sunga biso te. To progresser te. So totali ke wana muluba, wana mukongo, en tout cas to ke nulle part to ke musika te. Muluba mungala mukongo ne tous de Congolais. Il faut aussi mal le bon on a le bon soki to lingi to tonga mboka na biso. Mais so to kena ba mambo yo bandeko e sunga biso te e bomisa biso. Et ça biso bola moté mais ça biso mabe. Tant na yo ki eloko wana na moni biloko wana na ba commentaire, j'étais vraiment dérangé, choqué. Comment les gens peuvent en arriver jusque là? C'est vraiment méchant. Et c'est une bassesse. C'est du n'importe quoi. Et conseil nangai moke onazaki nango pe par rapport ya majabu oyo. Yango bomoni bandeko na makambo nzambe. Babilo ba compétition ezalaka bien te. Na makambo nzambe babilo ba compétition ezalaka nango bien te. Bible zoloba, à chacun de nous, la grâce a été donnée par mesure. Taillée par mesure. Yana bato musu nzamba pesa asepela pesa ye des talents. Ba misusu 3, ba misusu 4. Et ngelo bate o azana ngo lekaleki wana ngo moko non. Na makambo koyemba, il y a des gens oyo ana voix kitoko. Meta musu azwa don ya okomanze mbo bien te. Azwa grâce ya okomanze mbote. Musu kutu pa komakate. Même musu akokoma na ye. Yana bato mususu azana likabo na ya kokoma, na ya koyemba, neti ba Mike Kalambai, ba Moïse Mbiye. Ils peuvent chanter, ils peuvent écrire. Ba texte pendo sentir que non texte. Et mungongo kapenda wow voix. Baza ebele. Yana bato mususu misu makasi kaka. Mais tant on pas yemba kana nzamba sepelaka. Misu makasi c'est trop dire. Il peut chanter mais ala mungongo za ngo wawute. Ala mungongo za wawute. Amwikude. Ala mungongo za wawute. Mais soka yembi bato ba sepelaka. Nzambe na likolo sepelaka. Yango ne muteza plus important. Et Dieu ne sera pas là à jijara oyo azana voix kitoko. Déjà oyo intéressant nzambe za yango te. Bible zolo balangai. Ce peuple m'honore de lèvres mais leur cœur est éloigné de moi. Il y a des gens qui chantent bien. Il y a des gens qui parlent bien. Bon, on a passé mon zoté, bon, on a suivi mais on a bon zambete. Et des gens pareils, tant à fongoli mon oiseau yemba, toi azoté, toi azo sambe, toi ça asane. Nzamba pesi mo Congo. Ou encore à kangi matoy. Na Bible bilo wanezali. Na période d'Israël, Nzamba pamela ba Lévite moko alobi na bango, il se croit habile comme David dans la musique. Ba mi kanisa ke no bango ba kokani na David. Wana Nzambe muto aloba. Pourquoi? Parce que bazali na mingongo bien. Bango ba moni ke no ba kanti ba kokani na David. Mais eloko ezali kati na David bango bazali na ngote. Bo santo ezaki kati na David bazali na ngote. Et Nzambe na suka lobi bo kangelanga makelele na bino. Na maambo Nzambe ezalaka likambo ya ba apparence tende biso to tokanisaka to mona to kontaka. Nga conseil nga na kopesa majabu. To na bandeko misusu o peut-être ba kokanisaka un jour ko organisera ba biloko aboy. Recruter des chrétiens ou encore des adorateurs, des gens qui savent chanter, to pe o bazana dona talent wana e bo sunga bango. So moni bo bengisi bango, bo yoki bango, bo moni ke non, oyo azana eloko, oyo ça va, oyo bo moni ke boko ko sponsoriser bango to boko tia bango ba studio parce que problème mususu to wana ngo lelo yango wana. To wana problème ya production. Ya mto ça la même que lelo ba chantre belé ya Nzambe ba beba. Ba ko simba ba kisi parce que ana ba kokite, ba ko mo kota ba loge. Et ba ko mo proposer bango. Tanga otala ana makoki ako tata studio pa mbata yemba nzembo moko. Kuna ba proposer so ba biloko nini, producteur a proposer so ki biloko nini. A osombele mutuka, osombele ndako, osongisa ba kosala boy. A reproduire hier au côté studio ko sala le nyonso. So aza fermité, so aza fermité. Et belé bazo céder. Et belé bazo céder tona bezo totanga kuta ba kombote.
baza ebele ba musique ebele tozoyoka ya banzambo nzambe kaka na likolo moto ayebi ebele donc na fond matro forme ka moto eza bien ya kopola pourquoi parce que bahypothèque grâce basi bafukameli bala mpo na nini likolo kozanga makoki. Moi je crois que likanisi ya malamu ekozala ke bozwa bana wana boyoka bango bosunga bango boproduire bango bosponsoriser bango mais oh malheureusement toomona oyo bon c'est vrai eza masolo business na kati parce que mbongo ezo circuler kuna bon mona moto akosamba liboso ya nzambe na ndenge na ye nga wana ezali kaka opinion ezalaki kaka conseil ezali kaka par rapport à constat quoi eloko namoni nakokoloba ouais parce que ba compétition na makambo nzambe ezalaka mabe et puis eza biblique te bozwi bato moko bo baye wana bazoyembela soi-disant nzambe et nani aleki oyo aleki mais attendez soyons sérieux quand même soyons sérieux il s'agit de Dieu sérieux non makambo nzambe ezalaka bongo te et lelo oyo botala ekomi ya makambo ya discrimination ekomi ya makambo ya haine ya rancune parce que baparents ya songolo baba bomoni mwana nga ayembaki koleka parce que balobi ke oyo mosusu wana mwana nazana ye tata mobimba ayembaki koleka ye na garçon mosusu kuna papa ya songolo to mama songolo omoni bakati mwana nga pona kuna bana pe kuna esali ekomi parce que congolais même na makambo mike même na makambo ezanga tina ennemi ekobotama boye batension ekobotama ese créer na bamamoko ta mosusu ezali nango sens ou encore bamamoko ekoya koleka nango bato bakobongisa na bango. Et pour éviter ce genre de choses bandeko si on est chrétien tosala makambo lokola bana nzambe tosala makambo lokola bana nzambe bandeko moke nazali nango yango wana tolanda prestation ya mwana biso enjoyel mwana français nde babenga ye na anglais eza enjoyel mbuluku. Moi j'ai aimé la prestation, tu sens penza que c'est l'âme qui chante, qui pleure, qui s'exprime, voilà c'est son cœur qui parle à Dieu. Et bon nzamba pambola bango nyonso certainement nabi ke ba musika na carrière na bango nzamba batela bango eloko ba nango wana ebe bate ba perdre ngo te parce que mokili comme na mambo ebele to bona biso to kende gauche droite to boto loba o to zoyoka to akika to sala analyse par rapport à oyo to yoki pe oyo zo loba ma sur compétition ndenge elekeli ndenge sileli surtout par rapport ya gagnant ouais balobi ka mérita kité bamisusu nde basali yango bien koleka et a gagné kapo a moluba. Non, je ne crois pas qu'il est louba les petits. Lokola baluba nyonso bazalaka pembe et bato nyonso ya pembe bamemanga mbo baoma baluba certainement yango wana parce que moi aussi les gens croient que je suis louba. Oh maman oza moluba longwa hey. Bon ça va kongolo ka bienge baluba basali bino nini yo botika baluba kimia ngalela bango fort ngalinga bango makasi baluba bato malamu. Les amis, c'est par là que naotika bino, abonnez-vous massivement, faites tâche de diffusion. De bonnes choses à vous, merci, au revoir. Bye.
Quelle grâce, quel talent, quel don. Et là, Mamora, en fait, les deux petits ont très bien chanté. T'en es passé, Mike, à moi. Petro Azatolo Yenge. Papa, va faire ça, attention. Na ba 15 ans, ba 19 ans, ba noya nanda mona ba zemi. Amale bete. Wow, c'est le Congo qui gagne. Artistiquement, les petits Lobo est fort. Et Joel a ça plus dans les calmes. Hein? Ouais, dans la profondeur, présence, tout ça. Yes, a ça plus dans Guasuma. Mais bon, les deux ont un talent. Et puis voilà. Non seulement Banzambe aura pu contacter le Barado ou a gagné. Étoile certainement. Merci. Abonnez-vous, moi si MDG, ma foutaise, c'est qu'au revoir.